Bozelaki yango ya trop na Kinshasa na Brazzaville pe mokili mobimbati na mboka ba voisin Mag FM ya lelo e bandi na ndenga impact ya makasi. Merci na confiance pe fidélité bopesaka biso bandeko balandi. Tango nyonso tokotaka na bandako na bino mbote na bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Na $10 ya pamba aussi mupiko ya ba franc congolais ali situation économique ya mboka na biso République démocratique du Congo awa na Kinshasa pe na Congo mobimba dollar et comment ko betsa ba kinoa mutu na ndenge ya kosakana te bolanda reportage ya Rabi Fouka. Ya dollar na ville province ya Kinshasa ezali komata se komata situation oyo ezali kotungisa peuple congolais makasi tozoyeba te tokosuka wapi surtout que vie sociale ezalaka deja mobulu lelo kolia bien na Kinshasa ekoma mama na likambo nzoka nde na bamboka mususu kolia ezalaka petit problème soki oza na mbongo ya malonga te okolia pe malamu te lokola ba prix ya biloko mingi etambolaka na influence ya dollar donc soki dollar emati okoti pe na wenze okoremarke ke biloko nyonso presque eza ya komata bateki bazali koloba faute na bango te dollar nde eza ya komata yango ezosala ke bango pe ba changer ba prix ya biloko kasi ya pasi pe mawa eza ke lokola na mboka na biso mutu na mutu azalaka na to na ye okokuta na ba tableau mususu bakomi 28000 côté mususu 28200 voire même 28500 ba misusu pe batikali kaka na to ya 27500 tozoyeba te nani nde aza na to ya malamu kasi kokamwa kaka biso moko tozolela dollar emati mais soki ozwi dollar okimi mbangu koluka esika to eza mwa likolo nyonso wana ezali kaka pona pasi eleki na mboka population azali ko se retrouver te pona yango population azali ko espérer na gouvernement ya sika en tout cas baluka ba stratégie oyo ekosala ke vie sociale ya ba congolais ekoma stable ezalaka nini yango pasi yango ekoki kokende na mboka mosusu te kaka na RDC pardon soki bobongisi ekosala loko te. Balobalo c'est la vie mais awa na ville province ya Kinshasa mai et comment passi na ndenga kosakana te kutu bandeko mususu bakoma komela na bango mai ya mabulu bolanda elema oyo. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba côté mususu pe batikala jamais komona mai ya régie des eaux donc kini ya lelo sans forage mawa plein po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux okozela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela batu misusu pe lokola toza na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manque à gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC oyo ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable l'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Plus de 65% ya banzela awa na ville province ya Kinshasa ezalaka na ngoli susu kitoko te koma mabulu na yango wana kutu bandeko ba chauffeur pe bakumbi tukutuku bakoma na bango na esprit ya demi terrain bolanda elema o. Banzela
mingi awa na ville province ya Kinshasa ezali ya kobeba yango ekomi kosala ke bambouteillage ekoma makasi lokola pe mituka ekoma ebele okomona bango nyonso bazali kosalela kaka tronçon moko après ememi embouteillage ndenge balobaka le bonheur des uns fait le malheur des autres ekoma bonheur ya ba chauffeur na ba receveur na bango pona ko créer ba demi terrain malheur pona population po soki obimaki na transport juste okozanga na moyen ya kokoma tina destination ezaleli oyo ezali malamu te bandeko ba chauffeur bozalaka na souci ya bandeko oyo bazali komata na mituka epesaka pasi surtout soki abimaki na mbongo mingi te yango tozali kosenga kaka na bakonzi batala nanu likambo ya banzela oyo ezali kosalema deja ezali malamu kasi lokola tokoti na saison sèche basilisa pe kote mususu oyo nanu bakomi te misala ebanda po circulation esalemaka kitoko pe pona kosilisa mitema mabe ya ba chauffeur na ba receveur na bango kobonga ya Congo esengi kaka bakonzi te biso nyonso toza ba Congolais tosimbana na maboko po te mboka ekende liboso boete bana ya Kingabwa pe ya limete mobimba bakoma kolela na bango avenue Lumumba na ndenge koma ya kobuka na bukana akutu toza na elanga bongo na bamvula ezaka ndenge ni bolanda reportage. Avenue Lumumba na commune ya Limete na quartier Kingabwa précisément tozali bongo na esika babengi wenzi ya mbila kino koma na croisement ya baveni Minikongo ezali na eta ya mabe okondimela ngai tala kaka yo moko na ba image esika wapi ba mituka na bato balekaka nzela oyo bazali ata na makoki ya koleka te esengeli otombola ba pantalon to pe osenga moto amema yo ava oleka na nzela oyo babengi virage kaka na ebandeli avenue oko constate ba mai lokola lac Tanganyika telemi on dirait kaka ezanga nde moto akokanalize yango to pe lokola kaka bato bazalaka te esika wapi pesaka pasi na bato balekaka nzela oyo pona ko atteindre boulevard to pe pona ko vaquer librement na ba activité na bango bato bafandaka na bisika wana ba profitaki na occasion tango bamoni micro FM mag balobaki boye nzela oyo eza na eta oyo boye toyebi te eloko nini tokoki koloba na bakonzi oyo basimbi mboka oyo que ça soit gouvernement provincial que ça soit gouvernement national balakaki biso ke na baélection awa bakoya mpo babongisela biso banzela oyo tomoni awa quelque part kaka bazosala bibamba mbe na minute oyo nzela moko wana Kingabwa eza te ata ba motocycliste auto mesana kobenga ba wewa bango pe bazangi maloba te balobaki boye na premièrement manquement ya ba route ya entretien ba route bakoya ba flatter biso na obie mutuka mwa mabanga ba sopi so ka mbule beti ba e bebi sisu balabala en plus ya koleka ko créer ba érosion na balabala donc moyen ya canaliser ma ya mbule zate ba ebinde ni ya canaliser ma ya mbula te to ebite okota na libulu pono bimata la maboko il faut souffrir, il faut toka awa faible distance na arrêt point chaud mais pour nos bimana il faut toka souffrir avec un mifra seulement misusu bazali ko évoquer ba raison o ezali ke route o ezali abandonné depuis ba lancer projet ya construction ya avenue et pas wapi et singeli ko ebaki route o et servaka na tango ba mbouteille ezalaka ebele to pe ba difficulté et pas wapi ba population ba implorer implication ba autorité ba konzi botela biso Kingabwa surtout les 4 coins ya Kingabwa to na sika ya koleka te Kingabwa sombule beti pour que qu'on soit transport à la Wenzambila, na point chaud, c'est tout un grand problème. C'est là que au côté la entrée principale, il y a Isam plutôt, na minute bah pratiquer mon soutien, tout que le caté, monter le caté, et baby a des gars. Bino mo botala nan. So botali abomo na genzele baby, quand tu yango batonga ba caniveau tikala ka bongo. Bango bato basaka nzela ba kenda na bango. Selon constat, tozu esika oyo ezali que situation oyo ezali ko se généraliser pe e komi récurrente ndimela ngai aona Kinshasa et pa wapi population asengi intervention na lombango et pa ya bakonzi ya ville. Boende ezalaka esengeli kotia miso po ete bakambo ebongwana pe population ayeba na ko profiter na deuxième mandat chef de l'État.
na souci azalaka na yango ya kosunga ba jeune awa na République démocratique du Congo pe na Kinshasa na particulier président Ziko Mukanga asalaki mobange na descente na commune ya Limete et sikanini batekaka ba moto po asala commande ya plus de 500 motos na tina ete apesa ba jeune awa na Kinshasa bolanda reportage. Na cadre toujours ya kobo ya rupture ya stock ya ba moto esengali boyeba ke président national ya ba motocycliste ya République démocratique du Congo makila ya Lumumba Kolomboka président Ziko Mukanga akendaki na usine na 12e rue pona kozwa plus de 500 motos pona kokomisa toujours ba jeunes congolais ba jeunes kinois ba millionnaire na idéologie toujours ya chef de l'état Fachi Beton oyo azali toujours kosenga ba congolais bakoma ba millionnaire ndenge bozali komona boye plus de 500 motos président Ziko Mukanga azui yango ezali déjà na ba boutique ezali kotekama avec impact na idéologie président Ziko Mukanga lobi akotika tante aboyi rupture ya stock yeba ke moto ezali na $1,300 à compte ya $400 malembe avec impact na idéologie comme millionnaire grâce ya président Ziko Mukanga pona likambo etali balopango mapango ezali kopesama na $1,500 à compte ya $500 $1,000 etikali okofuta yango malembe pendant 12 mois une année mobimba entre temps ozwaki déjà 20/20 au bandi construction ndenge président Ziko Mukanga azali kosenga bana Kinshasa ba jeune courageux batu oyo bazali ko espérer kokoma ba millionnaire boyeba ke ba adresse pona kozwa ba moto oyo a crédit avenue Victoire numéro 42 Galerie Efra na kauka wana oza mobimba pe na Prince Kasavubu na avenue Luozi en face ya Carrefour de Jeunes kuna pe bazali koteka ba moto ya sika pona kokoma toujours millionnaire na avenue Kodia numéro 1 quartier 8 na commune ya Njili en diagonale na hôtel Lwemba bana masina kuta bureau ya Komakolo Lopango na boulevard Lumumba na arrêt Pemi quartier 3 oza mobimba bongo na commune ya Maluku bureau ezwami na avenue autoroute na quartier Monaco toujours na Maluku zwa 20/20 grâce ya président Ziko Mukanga makila ya Lumumba kolo mabele oyo azali kopesa sourire na ba famille sans obstacle ni dérangement kasi boyeba lisusu ke na ba site nyonso oyo vente ya mapango ezali kosalema ba forage déjà ekoti mai ezali kobima avec impact na idéologie pona kotonga ndako na bino kitoko ebongo koto ya ba matériel pona construction ba dépôt ciment ezali ba tol biloko nyonso batongelaka ndako déjà ekomi pembeni pe président Ziko Mukanga a promettre déjà que bientôt bureau ya quartier Mukanga ezali kosalema avec impact na idéologie président Ziko Mukanga atikali solution ya ba congolais transport awa na ville province ya Kinshasa ekoma pasi bolanda elema oyo bakinois bazali konyokwama makasi mikolo oyo na oyo etali prix ya transport eza lisusu na prix fixe te selon batrajet nzokande gouvernement congolais asi afixaka baprix nyonso selon trajet mpona transport nzokande bachauffeur ya matoi mangongi bango basalaka kaka makambo na ndenge na bango soki olingi kobima soki oza na mbongo te antuka vanda nao na ndaku po okoya kozonga ndaku makolo tozwa lokola trajet ya Victoire Magasin na babus trajet ezalaki Victoire Magasin 1000 francs congolais
bien kasi ekomi 1500 2000 soko boyo tikali na re soki okei na ngambu kote ya bawewa bango kutunde ba exageraka na ndenge akosakana te ozwa trajet magasin ipen bongisa na yo kaka 2000 francs soki oboyi ofandi ozwi trajet ya boulevard ipen kunande kiadi kibeni boulevard ipen ezali na 3500 4000 ba misusu ba exagéraka bakendaka na 2000 francs soko boyi utiki. En tout cas gouvernement congolais bwakana numisu na oya mibale po bakinoa bakomi konyokwama na o etali prix exact ya transport bo fixe ba prix po kinoa asepela boye kitoko te. Population ya Kinshasa esengi na bakonzi surtout na service ya hygiène basi VRP ba mama malewa po bosoto na malewa etondi na ndenga kosakana te bolanda elema oyo. Mag FM ekitaki na terrain pona kolobelela oyo etali bamalewa oyo etekamaka mingi na babalabala kotala pe condition nini oyo bazali kotekela kasi tango tokitaki constat oyo tosalaki malewa mingi oyo ezalaka na balabala la plupart ezalaka na ba condition hygiénique ya kitoko te lokola pe ventre affamé na pas d'oreille kaka ndenge balobaka mutu azali na nzala kipaka na ye te pe ayokaka te misusu bazali kolia na bango malgré bisika bazali kolia ezali propre te kasi bazali kolia na bango pe totunaki ba misusu pourquoi bazali kolia biloko oyo ezali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge. Donc bakonzi nde bato bazalaka chargé ya kosala eloko wana restaurant feza na kati ya lupangu bafungoli porte bato bazokota bazolia nini ya sanitaire ezala protéger mais na baba neti na bakonzi ya modelo poussière nyonso biso tozala ko absorber yango biso nde bato tozali ba perdant koteka eza mabete ba mama baza koluka mbongo mais na ba manière moko un peu sale quoi po baza ko exposer ba biloko ba ndindi ba microbe nde eloko oyo biso toza ko sepela nango te babongisela biso balukela biso moya kobongisa poto baloba mpona bato balambaka restaurant bamalewa babanda kobongisaka biloko na bango. En tout cas toko interpeller kaka na bateki tangu bozali koteka boyebaka ko protéger biloko kitoko po bozali kosimba bomoi ya batu biloko oyo ebombami malamu te eko exposer batu na ba maladie ya ndenge na ndenge oyo yaka na nzela ya mopepe boyeba kobatela ba client na bino bobongisa yango kitoko po bobenda pe clientèle po boye kitoko te pe ba autorité boyebaka kosalaka suivi na bamalewa nyonso esika oyo ezali propre te bofutisa bango mbando na bango po mbala nsima bayeba kobongisa boyebela. Importance ya kolia ba fruit to bambuma na elanga boye ezaka nini soko oyebaka te landa yango na elema oyo. Kolia fruit ezali très important na nzoto ya mutu po ba médecin ba pesaka conseil pe ba betaka sete esengeli na mutu alia 5 fruits par jour po ezali na ba vitamine ebele kolia ba différentes fruits ezalaka vraiment kitoko makasi nzokande bakinois bango vraiment na dossier wana babete yango mama na kara pomo na kinois azala na culture ya kolia fruit ezalaka vraiment rare makasi kinois amesana na ye na boule d'ambiance oyo babengaka fufu alors que ezali kitoko te po ba fruit ezali na ba vitamine ebele kozala na vitamine C po na bango eloko wana ezalaka vraiment na mitu na bango te boyo kandenge balobaki. Fruit na nzoto ya moto ekopo ba membre ba vitamine o ezanga na nzoto ya moto ezoli ya fruit wana ba compléter ya vitamine ezanga na kate fruit wana ezozongisa ba vitamine na poto wana mona lokwa ba orange ba mangue bitabe ba anana esalaka nombre na kati ya moto ezaka bien po moto alia ba fruit epotaka manga bebe na nzoto ya moto ba fruit ba pesa ba vitamine C ba fruit ba pesa ba vitamine A
aba fruit pe o ba c'est quoi digestion à vie pour la bonne digestion ngapenda nenga fruit nyos na vie na ngai ngapenda fruit nyos na lia po nyos ezango na importance na nzoto ya mutu na santé ya mutu pour avoir une bonne santé il faut la 5 fruits au maximum la journée. En tout cas, il faut qu'il nyonso ayeba que vitamine C, B, A, K, D ezalaka vraiment très important dans nzoto ya mutu ezoko permettre que ozala na mikuwa ya makasi santé ezala kitoko ba fruit misusu ezali ko aider vision na yo pe misusu ezali ko aider goût pe ba fruit misusu et permettra ka circulation sanguine ezala kitoko makasi donc fruit nyonso ezala orange, pamplemousse, pastèque, ananas, papaye ezali vraiment important. Yo mutu oyebaka importance ya ba fruité, yeba que fruit ezali très important na bo moya mutu. 5e vague ya batomboki ya bakulu na kokende kanya makasi sekala mingi te. Général Blaise Kilimbalimba sakana te papa maman batela mwana o malamu bolanda message ya les grands notables ya ville ya Kinshasa Jean-Marie Mboma. Ba papa, ba maman, tout pour annoncer 5e vague. Ya kanyamaka cessé et yemabi. To sengi nabino bopekisa bana batika kuluna. Bana OEP balinko yoke labino te bo livrer bango na la police pour être bakende kozwa ba formation gratuite na kanyamaka cessé pour que bazala utile na société. Mokonzi mboka papa Félix Fachi Beton elongo na le nouveau vice-premier ministre intérieur maître Jacquemaine Chabani balingi koyoka kuluna ata mokete na matoi na bango balingi pe koyoka insalubrité te yango le commandant de la ville-province de Kinshasa asengi na bino nyonso bozo ba numéro oyo ba numéro ya appel d'urgence ya police pona ko dénoncer ma BO nyonso bozo mona numéro ya liboso na bandi 083 16 26 828 Yami Balé 0900 00 39 21 Yami Satou 085 73 72 249 4e numéro 097 26 34 600 Tozali peko travailler biso population en collaboration na la police ya ville à Kinshasa à travers groupe WhatsApp Otobengi info à temps réel na kati ya groupe wana ba konzinyo sur la police bazana kati pour que bo pesa ba information na bino à temps réel kozwa information te o ya lobby o pesa ngo non Kokot sape masolo ya politique na kati ya groupe wana non. Soki bolingi ba intégrer bino na kati ya groupe wana. Bo bengi biso na numéro oyo 099 50 077. Na bandeli soki bolingi to intégrer bino na kati ya groupe wana ya collaboration population na la police pour na ko dénoncer ba mabe nyonso numéro yango 099 50 077. Grand merci na général Blaise Kilimbalimba na ba adjoint na ye vraiment en tout cas na commission mixte oyo bino botier 14e région militaire na la police. Moussala yo sala makitoko. J'ai dit et je vous remercie. Tokomi na suka ya Mag FM ya moko na lelo kastoza na page rose.
mbotama elamu na yo champion de champion ye nani champion Sagar Nambi oyo azali boxer monene ya mboka Congo abeta beta mbotama elamu na yo lelo ezali mbotama na yo ba bougie pe ba fleur onzamba pambola yo abakisela ya mingi na mosala na yo mwana mobali oyo atonda kitoko pe beauté champion de champion balobi après champion du monde ezali yo nde lelo mokolo ya mbotama na yo ngulu pe ntaba pe makoso ekosambola yo na ndenge akosakana te mbotama elamu na yo champion Sagar Nambi bambote ebele siko ozali pe ya libota mobimba joyeux anniversaire awa nde tokomi na suka kasi so bosepelaki bopesa merci na équipe technique mobimba pe équipe rédactionnelle ya FM télévision bopesa pe merci na Israël oyo azalaki na nsima caméra bandeko balandi mpona lelo tosuki awa tokutani lobi soki Yesu masi azongi te kimia mabota na bino ciao.